Déception ya Diddy Stone bandeko nanga eluki makambo elingisi internet. Tomoni kuna Diddy Stone a 25 ans, Diddy Stone a kosaka âge eke ezongi bandeko tosala analyse nga na bino. Parents nyonso baza parents nga mabe komela mwana ete. Koffi Olomide akoteli mwana na eke ezongi. Tosala juste analyse bandeko mbote na balandi nyonso o batalaka biso balandaka biso na chaîne na biso ya la grande découverte TV. La famille bo s'abonner, bo liker, bo partager. Kande to senga bino ba remarque, ba conseil, ba commentaire na bino ekosa biso bien. En tout cas, toza ensemble na bino. Voilà, lelo excusez, tolali tolamuki tokomona makambo ezokende kozonga bandeko na ngai. Ba mama mikolo batelemi contre Diddy Stone. Ba mama mikolo ya ba âge mikolo oyo ba ebiteke ba âge mikie ba mo scolaire ezalaka o ba ebiteke mwana nyonso tanga zokola azalaka mwana. Ba mama oyo mingi entre bango tokomona ki baza na mibali oyo babandana bango na bomwana te ba changea même mibali mais tomoni ba eko telemena mwana mukelo kwa Diddy Stone eloko nini ekoleka bandeko na ngai. Diddy Stone oui aza na déception, aza déçu, mutu moko alingaki libala esimbi nango te bakabwani, déception totale eke ezongi. Et puis ye moko ayeli biso yango na média. Pourquoi yaki nango na média? Je suis sûr ayaki nango po azana besoin ba conseil na biso, azana besoin ba conseil ya ba mama o bazana ba expérience. Emsusu basunga ye, ba conseiller, emsusu na makambo oyo elekeli ye. Bandeko. Mais après tout, Diddy Stone azana au mwana mukie. Diddy Stone azana mukolo te, 25 ans d'âge. Oui, mutu mso alobaki akoza na mwana akokobota na nina na nato boite. Mais Diddy Stone azana mwana. Alors, âge wana ezalaka toujours ba âge ba déception. Eza rare to mona mutu alinga na ba âge wana emsu mobali ne ya liboso to ya mibale bakenda na eti na libala. Eza rare. Eza rare bandeko nanga. Même na pesa exemple ya artiste na biso décor. Décor, oui, abandana mwasi na ye divine, mais après un moment, bakabwanaka, ake kolinga fille moko abotisi ye, après bavandi ba eko zongana. Po ani bolingwa bo mwana ezala na ba caprice ebele. Et na ba mama o bakoloba bakofinga mwana bato bandeko nanga. Bino bongi boloba nini? Mibali o bozana bango bandako, baza mibali o bobandana bango bandabo mwana ti lelo. Baza mibali oyo olinga na 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans. To baza peka mibali yango pe bo changer mibali. Oui, Diddy Stone aza star. Eza na bato musu balobi pourquoi yaka na mibali yango na media. Aza star. Tango za star itambola bongo fo ba yebozala na nani. Biso nyonso toyebi déjà nena Ketchup azaka mwasi afali. Toyebi déjà Cindy akoma mwasi a Koffi. Toyebi déjà Boé Hanson maman pata zawana. Msusu eto mona ba musicien msusu te peut-être baza sur te na bato bazana bango ou bien bazana bango na mutu te mikolo bazana bango telantela yango wana. Aza star azana ba sentiment c'est normal. Azi relation mo boy aya ko exposer. Eza normal bandeko nanga. Vie ya ba star nde yango wana. Alors pourquoi koya ko telemela mwana bato? Qui a impoli, trop c'est trop, et qui est zongi mama place aux alliés, moi, na osoki moi, na oba ko sala, et bon, est-ce qu'on sepe là? Est-ce qu'on sepe là? Bon, moi, n'est pas na mambo belé, moi, na moussou soit tala, ah, ngapi na start, mobile na opeso, simbite, et ton mona kinga na bino, Diddy Stone na lobeli magambo ya, prophète. Abomi relation na ye moko te ba prophète ba leki wana na bino ba prophète boya koloba makambo lokuta na makambo bato eza passe na communauté oyo eza passe parents nyonso alinga mwana ye azala na position moko élevée
Parents nyonso so ayoki mwana bi ministre esalaka esengo, avocat esalaka esengo, mwana na ye kuna député esalaka esengo. Jibe mpia na ye wana bana na ye baza na baposition mo ya bien. Na yo quand même soki Daïda azalaka avocat oyebi esengo ayokaka we ranson ye wana preuve ane bomona asoki bana classe na bana na bango basisi baklasse basalaka bafete ya minene mpo anini mpo eza honneur. Eza honneur. Et Didi Stone prière à papa na bango ezala Didi Stone azala star alekaka na batapi rouge eke ezongi avoyageaka. Et mwana pe asala effort wana tangi baklasse asilisi lelo toyebi Didi Stone aza nani. Toyebi aza nani. Alors pourquoi koya kobeta mwana bakubamba mwana batu mabanga bino nyonso ba mama mikolo bosangeli mwana bato aza pe mwana bato ti oui aza na mama na ye aza na tata na ye preuve ne ye wana tata na ye obokotelaka ntongo midi pokwa mwana mabe Didi Stone impoli bomoni mwana moto aza mwana moto Koffi Olomide ye wana ti Koffi Olomide ye wana eyindi bafingeli ye mwana abimana mwana na ye wana porte plainte po ani atelemi atali te ke mwana na ye laki na TV atali te ke mwana na Didi Stone asala ba piken na ye ayembala moko atelemi na mwana nga te bofinga ngami na mwana nga te makambo na biso botana na miso tomona même Koffi Olomide seri moko eyindaka mabe aloba nini bato bando finga Didi Stone aleka na TV mais ye na Didi Stone ça fait un moment baloba na te. Mais Koffi aleka na TV pour na olobaki boti kofinga Didi Stone s'il vous plaît apeki sa communauté botika kofingela e Didi Stone pour na olakisa bino ki alinga mwana na ye makasi singa famille benda na kamikata na te pour na olakisa bino lelo akozala wana baoloba na te na Didi Stone mais lobi kuna to omona baona Didi Stone aza makila na ye et puis alingaki mingi aza mwana na ye. Ah oui, Koffi Olomide bafinga ba Aristote makambo bime bele me mukolo mota ya oloba pona Didi pona Aristote mais abundaka pona mwana Didi Stone ya onga na yebsa abino makambo su tokota na mwa ba modération surtout makambo famille bato faut to sala très attention koya kozwa te parti pris un tel makambo blana ana mosaka bato ebele bakoteli blana bato ebele bakoteli mosaka or bozoi bate baterrain wana ezaka glissant fo kozala na milier ya mabe ya malamu mais non kozala na parti mo boye kaka mpona sentiment kaka nazalaka na parti mo boye tala Koffi ndenge ayokisi bino soni Koffi ayokisi bino soni babambi libanga koto na mwana na ye ake porter plainte pona nini pona olakisa bino ke mwana na ye aza trop cher pona ye pona olakisa bino mwana na ye aza important makasi na vie na ye bato ebele bakoloba pourquoi ali alobaka te ali akasi mwana kotelaka ye pourquoi ye alobaka te ali aza mama moko aza loba te aza mama moko observaka boyebi oyo azosala na sese oyebi o asala na CCT ye moko to bafinga ye awa mavanda to tikala oyoka ete ata mokolo moko aloba te peut-être eza caractère na ye peut-être aza na manière oyo amonela réseaux sociaux oyo yango esalaka aloba te alors pourquoi koya koloba babiloko bamama ebele bakoloba pourquoi koya kobakisa moto likwa moto pa mwana bato oyo aza na choc aza na mwana mokie basi ebele baobana na ba 40 ba 50 ans toomona bango emsu na ba age ya mokie amona moto akovanda na ye serie te emsu esimba te na kilelo surtout na communauté na biso combien de personnes baodivorce combien de personnes baza choquées na bamabala yango combien de personnes bazozala déçues na bamabala yango libala nde fin du monde oui mwasi nyonso etangama fo abala mais aobala nani aovanda na nani soki esimbi ta bon soki esimbi te c'est bon pourquoi koya kofinga mwana bato pourquoi koya kofinga mwana bato soki balingaka ete wana to comprendre ke ya moso aza na libabe
mais Dieu merci quand même balingaka ye balingaka Diddy Stone azwaka pe mwa bato azwaka joueur elongo aye kozwa soki nani yango elongo totaleka boye aza na mwana azosakana azomeka azotala place nini ke simba na vanda na bala libala ezalaka esengo mutu moko te aboya libala mais tala place nini ozokota soki esimbi c'est bon enenge aza na moma oyo bamama botelemi bozofinga mwana bato bino nyonso bosangeli bamama mikolo tant oyo eza temps ya kosangela mwana wana te eza temps ya koencourage parce que problème oyo akutani nango akosala mpe dépression akobela mpe liboma moto ekobouge ye stress ekolata ye akoki mpe komisala mabe surtout bano bakoli na poto e aleki na réseaux sociaux azoexplike bino baproblème na ye ndenge elekaki tellement ebi communauté congolaise toza bato moko don to alokwa soki ndenge nini aloba ayeli bino mpe kaka bafrançais ngo ya baweshit mpo apaiser abi koto fo okeye na bango boye asi apaiser biso communauté apaiser biso deya communauté abi koto fo nakeye na bango boye bino okanti baplace oyo akendaka ya minene wana akendaka na bafrançais wana na ndimi te bandeko bamama na communauté fo tolingaka komitia na place ya bamama boza bamama boyebi mpasi ya libala ndenge eza boyebi mpasi ya déception la plupart ya basi ebele na communauté na biso bakutana na badéception ya basorti nyonso aza mwana fo koya kopesa conseil na ndenge ya bien mais non koya kopesa conseil lokwa bozofinga ye lokwa ye nde abomi mutu na communauté lokwa ye nde soki asali nini eza malamu te bandeko na nga akoki kosala dépression akoki komisala mabe vie eza facile te kosimba libala eza mpe facile te combien de basi na communauté na biso bakoki kosimba libala na maboko te combien eza na bamosusu 3 ans 4 ans akoki te 2 mois 6 mois 8 mois akoki ne kosimba libala yango te ye kutu na babali ye te ana libanda mais aza azwi déception moko oyo akanaka te alors aza motu toconseille toencourage topesa makasi no toya kofinga ye epuis totia na mitu na biso makambo ya Diddy Stone na tata na ye totika kokota kotiaki sonisoni papa wana alingaka mwana ye makasi bandeko na nga ata toye basekaka biso preuve ane amour oyo Kofi apesaka même Diddy Stone na ndimi te ke apesa yango menu na ndimi te ke apesa yango Aristote na ndimi te eza na bolingo badegré na badegré Diddy Stone aza aimé makasi pa papa na ye malgré bacaprice na ye malgré makambo asalaka alors bandeko totika mama esika ozali ozoya kotelemela Diddy Stone mitala yo moko emso ozwaka déception na vie na yo ezalaka ndenge nini choc yango omema yango ndenge nini est-ce que osupportaka yango epuis mitala na age ya 25 ans mobali nini azalaka na ye oyo nakozala na ye oyo nakoki kolobela mpe Diddy Stone est-ce que ye wana kaka naza na ye ti lelo aza na mwana moke bandeko na nga boteya ye mais non koya kofinga ye non koya kolobele mabe eza malamu te eza kitoko te vraiment bandeko abonnez-vous like partagez bisous bye tokutani balasi